Nabanzi tozali ko ningana nanu te. Nanu tozako ningana te. Ndeko nyonso ali ko benga bango akoti na kati na radio du solo. Nabengi nani réseau occupé hein? Ebakata. Ebakata ezali occupé. Nabanzi moto mosusu akoki ko réseau occupé réseau. Ah, de Londres, bapesi lisusu numéro ya de Londres kuna esika bato yandi mosi numéro ya yandi mosi wana to lukanano moto wana zalaka na libu na lopenga ezo sone ayambaki yer moko boye me basali na ligne na musa na obenga zo mi ko benga nabanzi bandeko oyo bazali ko benga lelo to pesa nanu mutu maloba te ndeko tu DSV bandeko oyo komaka soki eza numéro te bakomate batika nanu ba numéro wana ezala affiché parce que ezoko mata tozoko kubenga te epai tosimbi ba micro epai tosimbi ba téléphone donc ezosala biso moi mobulu ya solo nanu ba numéro ezala na stand wana poto monaka tozobenga direct ndeko moko oyo moko na kati na biso akoki kosala sélection ba numéro wana nyonso tu aide biso ba numéro wana nyonso na ba kombo comme ça abwaka ngo directement na chat ezala wana. Allô, Mbuta, yoke dada. Allô? Mbuta yandi mose, Dada, na benga QR moko boye me telefone kataki ya. Allô? Oi, kati. Tozali kaka kokoba. Tozali kokoba. Toluka ngai pe kotoyo nameka koluka. Nameka pe koluka mwa ba numero ya batu. Oyoyo tokende kaka ndenge lelo tozoluka ba numero. Alors bandeko boza na mwa kimia nameka nanu kobenga. Papa na biso Roger longwa na téléphone pembeni wana ezo déranger. Papa na biso Roger Kashama bolimbisi. Papa na biso Roger Kashama mekana kolongwa na téléphone wana ezo tia vraiment makelele. Nabanzi papa na biso Roger amekana kolongwa pona makelele. Ya de lo mutabinga après. Na benga dans 10 minutes, 5 minutes. DSV. Na uzo atinga parce que la lingeza la live kokata kinga yao. Merci. Nabanzi botika na mekanal ko benga. Na. Yandi mosa zo sukola na openger moko. Ya solo toka moto. Oui, allô, papa Boni. Allô. Na bosa ni good numéro na komi kombo na bosa isusu papa nanga. Wana nani? Allô. Oui, nazo benga na Europe numéro à théâtre moko ba pesi ngai wana. Oui. Papa chéri hein. Allô. 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 Oui. Oui. Wana papa chéri. Allô. C'est papa chef. Ah, papa Jeff Boni. Ozoka ngai te. Nalobi Boni Kisasa. Kinshasa. Ouais, Kinshasa Boni. Ah, madame Moke. Yodan. Nalobi biso toza ba combattant na kati na Europe totali ba video na bino oyo bozali kokumisa Hippolyte Kanambe oyo azali Rwandais na kati ya Congo. To regrette na yango to bengi bino to ebisa bino boye ba bande na bino ba DVD nyonso tu na kati na Europe ba producteur ba kozala lisusu te et puis toko tumba yango nyonso tu biso na bino to komi na guerre awa na poto ba combattant na bino parce que bo déclencher déjà guerre
olie bo voter Etienne Tshisekedi mwana mboka bino bozali ko supporter mupaya bozali ko kumisa ye président ya Congo. Sie haben 1 Euro. Hakimi Nabanzi Hakimi to mekanan to Luka Zidane lisusu to Luka Zidane boza na kimia to meka kobenga Zidane ndeko ache telefone pembeni ya radio atika nanu mwa muke. Oui, parce que ok, oui, nakati parce que na zwa de Londres. Olinga zwa de Londres nzana meka kobenga Zidane. Ouais. Ya Zidane ezali kolekana te yo meka de Londres ndeko apesi biso numéro ya telefone ya Zidane ezolekana te eza a changer numéro apesa biso ya bien. Dit mobiele nummer is op dit moment niet bereikbaar. Merci. Akati meka kolongola endi pembeni wana pona makelele. Meka kolongola akage telefone. Nabanzi bandeko esika oyo akangi telefone vraiment ayebi to kende nanu epa papa na mama na biso na chateau yoka yo nanu vwana yo pamba te ofandi pe mwa mingi kuna toyoka. Merci Nabandeko. Merci Nabandeko nyos obozali kolanda biso na 3xW radio télévision lisolo esika oyo lelo tolobaki na masolo na biso ya émission patriotique tolobaki bien que batu otozali ndeko na biso oya tiki mwa micro na ye vraiment ameka ko kanga mwa micro na ye soki ozwi ndeko nde ofungoli micro papa na biso dada omeka ko kanga micro na opona ba retour nabanzi papa na biso dada omeka ko kanga micro na opona retour merci nabanzi tokoleka na ndeko kangama zalaki ya kangama na kanya ngo lisusu merci nabanzi tolekana epai ya papa na biso pasteur du peuple topesa ye maloba malgré papa na biso opewa oningani te na combattant Patrick Chibangu toyoki ba telefone te carte zangi bino ou bien nini awa tozana makambo Congo. Oui, ezali ngai Roger Kachama nazobenga yo a partir ya Hollande. A partir ya Hollande ya Pays-Bas. Allô? Oui, tozana message moko ya kopesa bino na kombo ya communauté congolaise mobimba oyo ezali na kati ya diaspora. Tomoni ba image na bino oyo bosangani na bino nyonso tu pona kwenda kokumisa mwana ya ndeke oyo biso tobengaka awa bino boyebi na kombo ya Kabila Kabange. Biso tozana message tozopesa bino ke bobebisi contact na bino na bandeko na bino oyo baza na poto awa parce que babiloko na bino nyonso tu oyo bosalaka kuna ekotumbama awa epuis bino awa bokotia susu makolo te lokola bamusicien oyo ezali message ya bacombattant ya Europe mobima. Allo ozoyoka ngai? Ok, ali dessus na comportement na bino bobosani 8 millions ya congolais oyo babomi bobosani 2 millions oyo ya bafemme bazali violé na mboka wana na este botamboli likolo ya makila ya Arma Tungulu botamboli likolo ya makila ya Chebeya biso na bino tokomi lokola ndenge tozana ba musicien lelo oyo vraiment botya na mitu na bino ke ba producteur bakoya lisusu kuna te parce que awa ba maison na bango nyonso ya production totie yango misu ekokangama d'ici là dans 2 jours 3 jours bakosala susu eloko moko te na banza bozwaki basango ya mwana oyo tozobenga badive awa oyo azoba wana bomonaki makambo tosalaki ye koto oyo vraiment tozali na baregret mingi lokola bokabwani na biso olie bozala na nsima ya mwana ya mboka Etienne Tshisekedi bino boke koponda mopaya oyo avani na mboka occupation
oyo bazali ko préparer balkanisation ya mboka wana po est ekende côté ya Barwandais bino bovandeli mbongo boza kokutana pona ba 500 euros boza kokutana pona ba 100 euros boza kokutana pona ba 50 euros botana poche bozotala oyo koyela bino lobité mais boyeba eloko moko batu nyonso oyo bazaki na video wana toza na bakombo na bino toza na baliste na bino pona bino boyeba ke bosali division alors bosali division na batu oyo lokola yo lingaka forme nayebi te magasin moko ya loji oyo presi yovandi ezalakina eyutaka koto oyo bobosani bino nyonso bato oyo basala bino bozala me bato wana balobi sikoyo boye donc biso na bino tokabwani alo oyoki ngai Alors de Londres, biso tomoni bino ba vidéo ezali ya vidéo batia yango na Congo mikili tomoni et puis totalaki bino live na émission mususu na RTNC biso tolandaki yo ozalaki bino nyonso tu bozalaki kaka ndenge bozalaka yo telemaki libanda botelemi bozolanda bozali na place te tolandi yango bien na RTNC oyo tolobi na bino parce que ezali message bozwa yango toza na temps ya reperdre lisusu te na ba essence na bato oyo baza na souci ya mboka te baza kokaba mboka mpona mosolo toza na besoin ya koyoka te mais ezalaki message mpo ozalaki diba te oyeba soki lelo bokotula soki lelo bokosala bampiaka ezali suite na bino moko boboyi peuple congolais botamboli likolo ya makila ya bandeko na biso bazokufa na Congo. Merci na message soko ozwi yango meka kopesa bandeko na yo mosusu boyeba gravité nino bino bokomi na yango na vis-à-vis ya bandeko na bino baza na poto. D'ailleurs boza mpe su bandeko na biso te po d'ici là bokozonga bokolanda Rwandais wana place azokende. Merci na kati. Ok, mais yo bisa bandeko na yo nyonso tu parce que babani okata ba telefone awa ba mama Sako bafingi biso awa bango nyonso tu ba elombe bafingi biso awa ba ebakata bafingi biso bango nyonso tu oui toyebi ke bale mbongo allo nazoyoka yo malamu susu te omoni na mboka oyo bozokumisa kuna na réseau eza susu malamu kutu te ezalaka kutu ata malamu te kisasa wana kala ezalaki obengi bokoyoka na bato malamu ata batafoni okoyoka na bien awa na bino awa kaka boye me bozali kosoutenir ye mpo na nini eza na eloko moko te ezomarshe na mboka wana bosala cassette soki ndenge olobi wana bosala video tomona place oyo bozo okumisa papa Etienne Tshisekedi po biso tondima maloba oyo yo olobi tomona le même video na ba artiste ebele ndenge wana
Luka. Ok, yo Luka. Boluka Kadhafi Mbubudi. Boluka Kadhafi Mbubudi oya Kongo mikili. Bosa la vidéo mutango monana. Bosa la vidéo bisoto yoka tomona yango. Ok. Nakati parce que na Rubenga ye Kadhafi alukayo bosa la vidéo ya papa Etienne Tshisekedi que yo zo soutenir Etienne Tshisekedi na groupe na yo ndenge lobby. Nazo ici nakati yao. Merci. Ok, best la ningaye. Anabanda yokani bien? Très bien. Nabanzi combattant Roger nalingi batuba ningana. Pomoni makamba Congo mingi balobaka kaka bino. Makamba Congo yangoyo. Mutu tu aningana asomba carte na ye. Omoni ba combattant bazali ko benga. Ezali makambu ya mutu te. Mama na biso Nasha, vraiment félicitations esiko zali. Vraiment oningani vraiment. Na ebite soko zo préparer oningana lisusu mais opewa na Patrick Chibangu combattant ya Belgique ti siko na ningani te. Mais tolingi combattant Belgique Patrick Chibangu aningana abenga po tozana besoin maloba ya mutu nyonso. Pasteur Chabani abengi ndeko na biso Freddy tozali pe kozela oningana ndeko nyonso tu oyo alingi ko intervenir na kati na radio lisolo oyo asali kolanda biso abenga na nzela ya Skype comme ça abengi na telefone na ye nde toyoki ndenge ye akolobela batu nyonso tu wana pona pasi ya Congo eza likambo ya Congo. Likambo ya Congo ezali lisusu masekite bato basakani ata awa na poto soki to yoki kaka mutu moko asali liseki to maseki ye akokutana na biso na nzela na makambo oyo etali Congo eza lisusu blague te po makambo ya Congo oyo tozo dépenser biso nyonso tu esengeli vraiment to telema yango ba comprendre moni lelo bata théâtre nyonso tu ba comprendre ba lobi te ba ko bengana oya koloba ngai pe ba benginga oya pe koloba ngai pe ba benga papa na biso dada mumpulu félicitations po na ndenge vraiment oyo yo ozali ko benga pe na stratégie nyonso tu oyo yo ozali ko benga po ozwa bango na kimbala ozwa bango na kisuku ozwa bango na kintando nyonso tu ozali kokota mpangi ebwe inki mutin Bola oke mbote oza kozwa bango toujours dada mumpulu yo vraiment il faut la détective oyo na kati na radio lisolo pe na kati na diaspora pamba te ozo piko la bango ya mipiko na masolo na biso ya mokolo malelo tozo kende ndeko oyo ye akozwa en tout cas ekozala malamu na banzi bandeko na biso bolandi ba intervention bandeko na biso oyo ya Kinshasa yoka toyoka Ebakata akangi telefone na banzi bayoki abongo ngalufar oyo mutu oyo masumu de Brende tozwi ete yoka toluka na masumu de Brende bandeko baza kobenga na telefone soki ezali pona intervention tokokotsa mutu te mais soki pona kotia biso obenga nde totiki yo ndeko na biso oyo bengi na nzela ya telefone ya Angleterre soki obengi po obenga na kati na Kinshasa nde totiki yo obengi oche biso toyoka soki pona intervention nano okumisa te sikoyo te biso nyonso na nzela ya Kinshasa tozali kozela soki okobenga na Kinshasa ocha biso à l'écoute toyoka pe bitumba na yo ndenge ozali kobunda na banzi tozali kaka kozela ozali koyoka na malamu mais
ozali koyoka na malamu nauti kobenga po yo baki linga zene to zatira to zo Zidane sikoyo oui en tout cas moyena dans gagner la radio et ceux qui moyena na kobenga isusu sikoyo toto so là très bien vraiment malamu ni OK benga sikoyo tia micro tia téléphone na yo mususu wana toyoka tala bandeko bazobundela mboka. OK d'accord nazo benga isusu sikoyo po toto so là nauti ko loba là abi na bango bazali ba innocent ezali bato mosusu oyo baza kokota baza kolia mbongo bango baza na bango makambo wana te papa toyoka ye zela Allô? Papa Masumu. Allô? Allô? Papa Masumu. Ngai nazobenga parti à Londres. ndeko na ngai na lisusu parce que na pesa susu message oyo touta kosola no sikoyo awa par rapport ya babuzoba oyo bino bacomédien bozali kosala na mboka na biso Congo tozali vraiment na souci mpe na regret kotala ke bino bandeko na biso bokoka kosala oyo bozali kosala bozwi bokeli kosangana kosupporte mwana ndeke oyo biso tozali kobenga bongo oyo bino obengaka soki Joseph Kabila ezali mawa mingi Zidane yango nga na bingi lisusu mpona koyebisa oke non passe message na bandeko na nyonso nayebi te soki ozali na liloba oyo okoki koloba par rapport ya support ya Papa Tshisekedi na bino bacomédien ezali makambo ya mboka mama na ngai eza makambo ya kosala nango maseki te mboka ezali kokende bandeko na so na este bazali kokufa bozali komona ndenge lelo este ekomi barwande bavandi wana basiege bavandi mboka na biso bino bozokanisa kuna bandeko na so bazala calme bandeko na so bazali kokufa butu na moi et puis gouvernement na bino lokuta bazopesa no elo ata likambo moko te alors biso tozopesa no message na minute oyo bochanger baposition oyo biso toyei kosola na bino bandeko na bino OK merci ozala malamu matondo bye atondo nasi bamdeko boyoki message na ye allo ndeko na DSV na ite so bozo koyoka tuyoki message oui toyoki message vraiment kitoko toyoka nanu papa na biso dom tabanda ekoluka Masumu de Brende kuna toyoka ye mais soko ozali kosolola otie vraiment micro na yo esika oui na bengi mundweri azwi te sone akati donc ba oyo ezomona ke soko ebenge sone akati sadi baza au courant balingi koyamba ba telefone na poto sunte. Merci. Donc tozali kokende kaka malembe donc toluka ba numéro ya téléphone nabanzi tozali kaka kokende oyo ezali pasi ya Congo yango esengeli tosala boye papa na biso Roger poussa na musika pembeni na téléphone papa na biso Roger poussa na musika na téléphone pamba te
Papa Roger Poussana Mosika na téléphone. Nabanzi Mosika. Merci et to za toujours ko continuer ma solo na biso soko za na téléphone longwa pembeni ya téléphone et ko zala toujours malamu nabanzi po toyoka malamu RSV na bengi e bakata donc téléphone penza eza ya kokanga penza ya kokanga kangi yango nde ya kokanga nabanzi soki bakangi bongo bako sentir que biso lelo to pesi moi initiative moko boye po na likambo o etali mboka na biso pasi o biso tozali komona bango toza ko soutenir bango na kopesa bango bambongo awawa mais lokola ba poni déjà ka na bango donc tokabwani bakomi binemi ya peuple congolais nabanzi wana ezali vraiment bakomi binemi na biso mosika na biso pamba te baza lisusu bandeko na biso te nameka pe koluka kote oyo soki tokozwa papa na biso masumu de brende nameka pe koluka kote na ye naza koluka est-ce qu'il y a kozwa ou bien kozwa te po baza kozwa te toyebi te to mekana no kopesa papa na biso pasteur du peuple maloba nano to mekana pasteur du peuple to pensionnaire maloba. Merci mingi papa DSV nakanisi musala isawi malamu na ibambeli to yeba kite ke ekokoma boye. C'est une très bonne chose parce que façon bango sozo répondre baza vraiment la raison te. À part nani Masasi mais oyo Masasi alobi je pense que ndeko mo katana. Alors nabanzi mutu moko abengaki mutu moko tomoni lokola neti ekati bandeko bazalika kopesa biso ba numero ya Zidane to mekana na numero ya masumu to meka lisusu so yoka muta yangi mot ngam na benga tuer moko boy katana ki yozo sola na tata na Suède oui na yoki aussi ko très bien boni santé na santé biso kozobenga mpona kobenga babantu o bato basali boye bo vraiment nayebi te totala nini mbuta tala mboka eza ya kokufa tozali na mopaya na mutu ya mboka bandeko na biso bazali ko souffrir na est ko violer bango butu moi bana ya mike même na mibali imagine vous net yo papa yandi mosi bazio ba violer yo o sentir nengeni mama mwasi o ya yo ya ndako que je respecte beaucoup mama na ndako ba violer na miso ya yo o sentir nengeni mbongo ekosa biso te omoni mboka soko zangi mboka omoni ndenge longela lupango ya yo lengela mboka na yo koleka lupango na yo lengela mboka na yo koleka lupango na yo mboka ezali kokende bafandi si bino bofandi wana ozali papa na bana avec beaucoup de respect mais bakomi si bino lokola bana mitié papa mbongo ezali na suka te Tshisekedi wa Mulumba azali mwana ya mboka ezali kaka teke mutu ya bandundu nde azampangi na nge ve mutu ya Katanga kempangi na nge mutu ya Kivu kempangi na nge mpangi na nge kaka ve
en général merci yo to kozongi singa suna nzela merci mbongo ba pesi bino ezali te ke po bokamata mboka boteki mbongo wana ekosilisa ba passion ya bino te tozoluka nde mutu ya kofanda na mutu ya mboka po pasi ya Congo esila nakala tozalaki na bandeko na poto totikala kosenga bango mbongo te tozalaki kosenga moko bilamba mais lelo oyo ekoma mbongo pona nini mboka makambo ezo kotambula te bo décevoir biso awa ba cassette na ba DVD na bino tosomba yango na 15 €. Ezali $25. Oyebi ngai nazali na mwaso ya ngai ya ndaku azali congolaise te. Oyebi ndenga benga asepelaka na yo pour na yebisaki no toza mboka moko na papa ya Yandi Mosi mais ye akoka koloba Yandi Mosi te alobaka mbandi mbosi ngai sa te ezali Yandi Mosi mais akoka kotanga yango te. Imagine vous aza mwana ya mboka te mais azo kosepela na yo po ngai ndeko na yo mwana na yo congolais na bala ye sikoyo ngai na pesa ba ordre siko ba cassette na yo ya bino nyonso toza nango awale to tumba yango ekosalo ndenge nini. Je ne pense pas ekosalo bien. Naza sur ba producteur omoni bazo kima bino pourquoi po na makambu oyo bozali kosala parce que bango awa moye bazwa mbongo ezali po na minito ba DVD na bino tout bokomona bilili ekotumba mandenge to tumbaki ya ba wera ba jibe ba sede na bango ya sika ba bimisi kwa na poto ezoteka ba chute to tumbi ba sali ba pirate ezali bien te basala bino makambo ndenge wana tozali na souci ya mboka pour le moment ezali likambu te ke otala libumu na yo tala libumu ya mwana nyonso ya Congo ezali Congo d'abord à part Congo eloko musu ezali te Congo ezali Congo ndeko na ngai papa na ngai ezali Congo yoka mawa tika epe alobaka to yoka ye pasi ezali eleki yoka mawa bofanda bino na bino bozonga na nzela oyebi bana na Sénégal Abdoulaye Wade a changé constitution ba télémélier ba artiste lokola bino ba kangi bango ba tie bango na prison mais suka ba bimisa ki bango oyebi ba artiste wana ba komi lokola ba nzambe ya sena kati ya Sénégal pourquoi pas lobby ezala Yandi Mosi bazo kubaka ba fleur na Congo pour que télémélier ki mopaya za na mutu wa mboka ekosalo fierté vie dudu wa kufa lelo oyo kombo na ye tolobaka ngo avec fierté pour telemela kanyanga la kata wana sana mutu wa mboka bino benga ki Kabila biso benga ki Kanambe pour azali mwana Kabila te c'est rwandais vie dudu azana honneur payé to ko reconnaître comme héros national vie Tshisekedi azwaka bokonzi linga so vie Tshisekedi bokonzi yo ozali parni ke yazu bokonzi ali biso to ya ona to papi bino poto ko papa pour le moment mawezalité oteki mboka sor na yo il faut ko papa yo na machete ndeko zonga na nzela to lingi bino mingi me makambu bosali bozokisi mitema na biso bosubeli ba mama oya biso bosubeli ba 8 millions de morts bosubeli Congo tika ina no loba to ka na nzela bozonga na nzela ndeko tolingi bino bozonga na nzela mais mazelo bosali esa maloba na iloko na bino moyen to utiliser yango lisusu ezali te photo tumba yango nano avant biso tozonga kanto dada opese maloba aloba bozonga na nzela ndeko Yandi Mosi naza siro yo kibika mwana yebisi yo na bengi yo pona finga yo te po ifalaki normalement na bandana ko finga yo pona kanda ya Congo télémétre qui trop mais tellement nazali bantu pourquoi parce que yo papa na biso dada otikela epe maloba en plus vous avez ndeko na ngai congolais dada otikela maloba aloba toyoka je pense que oyoki ngai na ese soko ngi ko yebisa ngai eloko koloba oki koloba allo ndeko Yandi Mosi allo soki kolobolobi ngana suki na ngai lobi ngana zalaki na soki koloba mpangi kan yo zola kutuba mukewa tozoka ete
ayoki kaka kati ya boyi koloba na banzi papa esengeli ke yo tikaka mingi ye aloba na banzi papa na biso moko papa na biso Roger Kazadi na ebite so Kazadi na numéro ya téléphone en ligne po na moni awa epesi Desve na tegi numéro ya Ursule Pechanga wana ouais soki bato bakobenga 2 numéro ezali wana yango wana lisusu na banzi bandeko oyo bazali kozwa oyo ezali makambo ya Congo ezali ya moto moko te eza makambo ya Congo moto moko te oyo azali na monopole biso nyonso tu tozali kaka kobundana mpona makambo oyo etali Congo na biso DSV na kokato maloba te numéro oyo nazwi yango euti musika numéro oyo euti na Autriche donc c'est à dire que dans l'ère actuelle batu nyonso baza à l'écoute baza koyoka makambo oyo ezoleka donc 2 numéro wana moko euti Autriche moko euti na Paris donc c'est à dire que batu bazolanda bazoyoka makambo oyo tozosolola eboto. Merci bayoka na bango biso toza na bango toujours mayele ata bato binemi ya peuple congolais bafandi baza kobenga bango tomeka nanu koluka masumu de Brende tozaka koluka e tomeka nanu koluka masumu de Brende yepe tozali kozwa ete toyebi te bolimbisi esika oyoyo to bolimbisi esika oyo wana ezalaki bolimbisi to meki kozwa ete na nzela ya singa na banzi bandeko tokende nano esika ya bandeko na biso oyo nano babengi te ndeko oyo atiki micro na ye oui 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 le problème c'est que il faut qu'on dise à Bazouana que pas si on dit au besoin à Yango, bongo va passer bino et aussi c'est un côté. Mais babino bino besoin pour nous savoir. Oh, n'ayez dit bon c'est pas le barakati ya vidéo wana. Abi, oh, on t'a bandu l'ozongi, on a mkolomoko, c'est combien de millions oyo vous payez wana na mtu ya mboka aller à bino ko baso ko saka na mboka. Tout ça va chiffre. Kilomètre moko ça 1 million. Pour la yango batali balobi c'est moins même de 7 km pour le vendre à Bangwana donc c'est au moins 10 millions de euros pour ça la place wana mais comme déjà 80 combien de millions il faut qu'on le batte mutuana azo kosa bino et bele ba millions a uti moyiba wana bino siko bozo le batte ni abongisi le côté ayibi de ba bongo oyo bino ba fonctionnaire à l'état votre théâtre oyo bosalaka na ministère ya presse et média il fallait bafutaka bino basalaire na bino moyibi wana ayibi bambongo wana après bozokumisa lisusu donc soki tobika ete ça ne va pas même na kisasa wana bana na bango basukanga te bango moko baliaka difficilement eloko bapesi bango wana ekosala eloko moko te bakona nde mwana mboka oyo azoya ko révolutionner mboka pour que l'emploi de salaire na ye. Voilà, il faut quand même des arguments. Parce que vous trouvez la nani wana elombe. Akanisi ke yende akana ko le kabatunyosi. Il faut bazo le ba. Ino moya ko kundela awa, bozo na wutu mettre. C'est ça pas si. Benga yo parti ya Hollande, comme on a dit Roger. Oui, allô? Oui, comment on a dit Roger? Nazobenga yo, nazopesa yo message oyo euti na communauté congolaise mobimba na kati ya Europe. Ngai navandi précisément na Hollande. Nabengi yo mpona koyebisa yo que bosali biso soni bino ba comédien. Bosali séparation na bandeko na bino oyo biso tozali awa na photo. Tomoni video na bino oyo bokeye kokumisa Hippolyte Kanambe biso tobengaka yo aboye oyo azali mwana ya Désiré Laurent Désiré Kabila te bino kuna bobengaka ye Kabila
boke kokumisa ye donc bokangi nakopesa yo maloba oloba na yo zela bokangi misu na banzala oyo ezali na mboka ya Kinshasa bokangi misu na bana oyo bazali kotanga te na Kinshasa bokangi misu na badelestage oyo eza na Congo ya mai na ya courant bokangi misu na bato oyo baza kozwa mbongo na bango te ya misala oyo bazali impayé bokangi misu na badroit na bino oyo bino bosalaka mosala olie bafutaka bino te bokangi misu na mbongo oyo Kabila aza koyiba na mboka wana mpona kende kokabola bana bakatable na babiki na baekole bisika ezali mpo bino bokumisaka yango bobetelaka yango maboko oui oui ok mais siko ok bino bato bolobi boza na kati te bozwi message na biso bopesa bandeko oyo ya bino oyo batikali oyo baboyi koyamba batelefone boluka bosala video oyo tomona bino oyo bino bolobi boza na kati te tomona bino mpe bozali kosoutenir Etienne Tshisekedi parce que ezali badroit na bino soki oyo basalaki yango tomona mpe bino bosala oyo ya bino parce que na ere oyo tozoloba na bino omoni ezali tozoloba na bino sikoyo parce que ngai nazali combattant oyo aza na Hollande donc d'ici là dans peu de temps babiloko nyonso tu oyo ya bino ekotumbama et puis baproducteur babani na bango ya production nyonso tu ekokangama awa na mboka oyo nyonso partout bisika tozali bino oyo botikali bolobi boza na makambo te bokolala nzala biso toza na besoin tomona bavideo ya oyo balobi bazalaki te na makambo wana bazosoutenir Tshisekedi nde oyo wana bakozwa peut-être priorité na bango soki biso tomoni video oyo bino bozokumisa papa Etienne Tshisekedi. Ok alors merci na kozwa message oyo meka kokabola ngo na bandeko na bino nyonso tout parce que temps ezali mokuse tolingi tomona video na bino au plus vite possible. Allô? Ok. Donc tomona vidéo na bino au plus vite possible pour ezala na bino ngambote parce que tango ezali mokuse pour le 6 décembre le 7 décembre biso tozali na mboka wana vraiment oyo nyonso tomoni elongi na ye na vidéo azali moto papa machette. D'accord, merci. Ok. Merci. Butu elamo esika ozali. Merci. Ok. Ouais, DSV. Allô? Oui, papa Nabiso Roger Kachama. Tolandi yo na katina na bokebi. Vraiment tokende et papa Nabiso mukulumpa toyoka yesu. Solola naye, ona uto solola naye, ezali Ursil Pechanga. Oui, to kizwana no papa Nabiso mukulumpa toyoka ye. Décodé. Papa DSV prendre connu sur balandi na sepeli à lire émission de l'ESB nga côté na nga nazo meka ko benga mais chaque fois toujours coordonner l'action na bisoté soit to bengi mutu moko en même temps soit to bengi bon en même temps ils allaient improvisation et kei nangi kei nazo sepela maintenant ko sepela mingi papa DSV ndenge ndeko na biso je crois Roger asalaki atie ba numéro nyoso mutu moko synthétiser ngo to garder ba numéro oyo
tosuka kaka na émission ya lelo te na individuellement mpe na ntango tobima lobi banso bazaka bacarte na pokwa oyo te basomba mpe bacarte action econtinue totia ata 48 heures ata en dehors ya émission na batango ya pause na ntango ya mosala obengi masumu de brende oexplike ye donc but na biso ezali te toyokana na radio mais but na biso ezali ke message na biso bato wana bayoka yango je crois lelo babandi déjà koyoka mpo bakobenga na bango action econtinue en tout cas moi contribution na nga eloko ya mibale to na réfléchir na eloko moko omoni tozo soutenir candidat moko oyo toluka te ke eloko argument na biso comme contre-productif pour na Tshisekedi c'est-à-dire ntango tozoyebisa bango boboyi Tshisekedi par exemple tokoboma bino tokobeta bino namoni menace wana ekoki ntango mosusu bakopandisa yango na bato ya Tshisekedi bakomi komenace de mort bakangisi bandeko mosusu babengi awa bapesi baargument ya bien asukisi bango contre mur donc il faut tokende na argument bon peut-être topromettre bango baliwa te na bakokata bango mitu te je crois que ozala très bien en tout cas émission eza kitoko tocontinue kobenga namoni baémission ezocontinue kokwea na zone te ngai moko mais eza kitoko mingi eboto papa na biso toleki epai papa na biso opewa lelo olobi te na kokomozalaka professionnel lelo na kobenga olobi te toyoka yo topesi yo maloba papa na biso opewa soko ozali koyoka biso eboto DSV Allô nalandi émission député Bandeli mais les émissions sont très intéressantes pas nga nazalaka bino oyebite na sepena papa utoloba avant ngai na sali liste ba numéro na ngai tu nga na kobenga na ndenge na ngai ezali teke po kaka bon position na nango yo yebite et pas naza yo yebite mais na poti na émission donc ndenge moninga parce que d'abord naza lisholiste tant bandeko ba sanzete ko senga pe nga pe na sanzete mais na dui possibilité te ya kobenga na ngonga oyo mais naza na liste na ngai basete na ngai na kobenga na kosola pe na bandeko na biso tokoki ko soki basali mbe basali monani en tout cas ngai naki peut-être mutali boso oyo na tchaki sete wana na epana yo desve soko landaka chat ya lisolo ngai naki mutali boso na tchaki yango na monaki yango na tchaki yango na nini na Skype na sepeleki nango ata mokie te koma bandeko na biso bakoki kokoma na niveau ya lokoso ya ndenge wana ezali impossible peut-être mosusu mpe bazalaki wana tozotombokela bango balie mpe eloko te mais groupe moko bazalaki wana peut-être bango baliaki bazokoutilize mitu ya bandeko na bango baza moins sérieux mais lokola bapakuli mafuta wana ya makila wana ya bandeko na biso tu yoka papa na biso mpe wazela koselenga ke Voilà Kalunga Nalo na ye. Bonsoir madame. Oui, nazote nayo na respect nyonso tout tozali awa na Belgique. Ngai nalande konayo congolais. Nazali awa na Belgique. Nazali na mwa motuna ya kotuna yo. Est-ce que eza motuna soki moya yo pesa ngai réponse biso bozali bastar na biso oyo bino bolobaka mingi bato bayokaka balandaka yango mpona bozali lokola bastar bosali baétude botangi baklasse mpona bosala mosala oyo bozosala question na ngai ezali mutu oyo aza kokamba mboka na biso lelo na ba classe oyo bino nyonso bosali mutu wana akoki kozala mokonzi na yo lelo azala mokonzi na yo mutu na yango wana oui natuli nanu question wana chat téléphone à l'écoute toyoka yango chat téléphone micro na yo chat micro na yo na téléphone toyoka po tozoka ete allo Patrick allo? Chat téléphone na yo micro na yo amuté pour la bruit ezali awa badela
kolobana pardon. Na merci. Na banzi papa na biso abanda ko luka. Bandeko baza ko benga na banzela ya téléphone. Vraiment to ebite ceux qui ba ko tia biso toujours à l'écoute to yoka. Na banzi ndeko na biso bengi na nzela ya téléphone to pesi yoka kama loba likambo na yo ceux qui ko tia biso à l'écoute. O tia biso à l'écoute. Lelo to na besoin to kende opération mbwa sui mbwa. Aïe! Wou! Lelo tozali kokoba se kokoba. Eza matata. DSV na kati yote. Alors limbisa. Téléphone na ngai na songi te. Alota mo pembeni ya micro mezo bimate. Na bengi ye kalunga réponse après singa la question oyo na tuniye alobi na ngai ke toute autorité vient de Dieu. Et ye azala makati pe ya kolongola ye te. Et puis mutazoki likanisi wana ya kokendeke batangana bamona mama wana eza likanisi na ye te tobenga mutazoki likanisi yango papa masumu. Voilà. Nabanzi bandeko oyo toluka papa na biso Masumu de Brende. Nabanzi bandeko oyo bozali na nzela ya singa oui ezali malamu tozali kokende to mekananu ko pesa pe ndeko na biso oyo Roger Kazadi to meka ko pesa maloba pamba te to ebite ceux qui peut checker à l'écoute kuna. Wana kuone kana na sendana kwa kisto donc on a posé la photocopie ya nino wa pesa. Na banzi ndeko ozobenga na telefone na ebite soki ndeko azali ko benga na telefone. Na banzi ndeko azali ko benga na telefone te to pesa ndeko na biso oyo akoteli biso na nzela ya singa Gamarita to pesi yo malobwa oloba na oyo ezali kolekana na kati na radio Lisolo. Na banzi ndeko to pesi yo maloba soko zali koyoka biso te Gamarita to pesi yo maloba ou bien oloba te. Merci. Nabanzi papa na biso omeka kotika biso mwa muke na libanda mpamba te o zali na intervention te oyo ko pesa biso papa na biso Carlo to pesio maloba papa na biso pe Carlo azali wana te to leki li susu et pe maman Sylvie to pesio maloba etant que maman. Merci beaucoup papa. Naza penga na malobate sauf ka ki batona ba décevoir biso vraiment donc to zalaka toujours na kogangela bango. Donc to lobela bango jusqu'à ce que vraiment ba mona ke baza na danger. Bien que bazo batumsu bazo se défendre, bien que tamsu ba na ba penser mutu par rapport ya makambo biso to money life, mais toujours faut to accélérer bango pour que peut-être lobby nango ba ko changer pe ba penser. Alors ba cassette na bango tout il faut vraiment to panzango. To baby ça va pas cassette en plus to sur la mingi na ba producteur. Le producteur nyonso oya ko luka ko produit théâtre ya temps oyo, yende pas ozana problème na ba combattant. Yango kana yena mo problème ya ko loba yango na papa. Merci beaucoup. Merci to l'équipe papa na biso Freddy ozalaki na nzela ozako solo na ndaku to banzi ki ozako benga na téléphone mais yo ozali ko solo na kat na ndaku biso tozali koyoka awa. Obengi nani toyoka papa na biso Freddy yo bengi nani pamba te makelelo ozali ko solo na téléphone. Merci. Papa na biso Freddy to pesi yo maloba soki ozali wana te otiki biso na nzela ya singa tokei epai ya odompambu toyoka e. Papa na biso ata seconde te papa na biso. Oui, il va ton émission lelo. Na lina lo babo idécider. Je pense que biso bana ya Congo ou tozali derrière Tshisekedi. Tozali na batu baza kolobela biso te. Tshisekedi ala ko bunda. Baza ko bunda. Papa na biso Roger to ebite soko zali ko benga ou bien
Et nazobenga Mama Top. Ils ont sonné 2 fois à Kati. Maintenant, Nabanzi, nani akoki kozana numéro ya téléphone ya Mama Alinga? Bandeko obo zali kolanda biso, oyo azali na numéro ya téléphone ya Mama Alinga. Vraiment akomela biso na kati na radio lisolo to pesa pe bandeko. Mama Alinga ya masumu toza kozwa lisusu te. Masumu vraiment esengeli vraiment ko beta e béton vraiment na moto. Pamba te ye mutu abandaki ko anime mingi makasi esika bandeko babanda kolanda. Ya solo numéro ya masumu de Brende. Ok, j'espère. Zelato Luka ndeko oaza nango pre na ligne wana abwaka papa na biso ameka ko sala mosala na ya mboka Congo to meka ko sukola bango mwa motu wana na banzi bandeko baza ko bwakelo na nzela ya singa kuna numéro ya masumu de Brende mutu soki apesi kombo masumu jamais akolinga nzambe yo mipesi kombo masumu mais ozana nzambe musika na banzi mama na biso ko benga na mwana te kanga micro na yo ekozala vraiment malamu ndeko o azali na numéro ya masumu o ezali awawa ya masumu yango wana bapesi papa na biso omoni yango ou bien naloba yango loba kaka na banzi eza donc code na biso ndenge ezalaka kaka obeti 99 99 82 34 653. Bien reçu. Ok, to mekana nuko yoka wana vraiment ko zoe ko tia vraiment micro bien to longola e suki na mutuna e azala na ngote soki pe tokolatsa perike tobanzi papa na biso azali koluka yango kuna biso pe tozali kolanda kaka na bokebi soki émission na biso esili bandeko oyo botikali to continue musala pe ba radio oyo nyonso ezali na idéologie ya komba oyo ya kokumisa ya chichi ba continue na yango pe ba combattant oyo bazali toujours na sima radio lisolo pe na sima ya chichi pe bazali na besoin ya solo ya libération bayoka ba continue pamba te oyo ezali oyo ezali maloba oyo ezali kobima pamba te kokwesa monguna papa na biso oyo pe numero ya Nkoba nani azali na numero ya Nkoba papa Nkoba oyo agangaka na Roger nani wana toluka numero ya papa Nkoba alela sikoyo malamu mutu azali na numero ya papa Nkoba atindela biso bandeko vraiment Nkoba ndenge alelaka alela vraiment na kati na radio lisolo nani azali na numero ya papa Nkoba tozali koluka papa Nkoba mundu erisi tozwi ebakata kimi ya vi ya lisusu oyo wana azalaka lokola mutu batiaka ye mopepe batiaka ye mopepe pompe ye fokon ya vi ya wana vraiment ke wana dada umumpulu alukela biso numero ya via tozwa ye vraiment asakana vraiment ke na bana diaspora ba combattant to pompe ye munene wana fukufu d'ailleurs bakola nyonso tu oyo bato batindelaka via botindele lisusu bakola te parce que kisefe oyo asalaka na bakola oyo bolukelaki ya minene ya baburo akozwa yango lisusu te toluka numero ya via na Nkoba bolukela biso numero ya bidibidi bandeko boluka numero ya bidibidi ya via et puis na Nkoba yoka bakombo
na banzi bandeko tokoluka ba numero wana oyo ya via bandeko bolukela biso lelo vraiment que eloba papa nanga Roger Kashama Roger na luli yo na nenga ko sakana te lelo na luli Roger Roger na luli yo makasi lelo na luli Odon Pambu le grand dépositaire na luli yo makasi vraiment ozalaka na idéologie ozana mutaba idéologie na luli yo Odon naloba je t'aime bisonde bato tokolula yo mpo mosala oyo osalama vraiment toluli na radio lisolo makasi oyebi toza na problème moko parce que ngai na moni ko toza na problème awa problème oyo toza nango eza problème moko ya dimension ya koraisonner na biso bato toa koto oyo na bato baakuna. Donc veut dire on comprendre que mitu eza koto kuna neti eza na poubelle omoni soki mutu nzaleleki mingi même na mayele na banzi ezosila esilaka nazo confirmer ngo sikoyo mutu vraiment soki aza na nzala mingi bien paseleki mingi et diminuera peut-être intelligence na ebite soki bandeko na biso oyo basala penza mwa ba cours wana mwa mingi na niveau ya université oyo bayebi bazala du domaine soki bakoki ko expliquer biso yango mwa malamu ezo sala ba cause ou bien ezala ba cause moko wana Roger ezo sala que ce Roger s'il te plaît oyebi ke lelo na lulio na nenga ko sakana te oyebi dada mompulu soko ozalaki kona kokako memona mukongo po yo oza muta stratégie na lulio bato nyonso na kati na radio lisolo papa la biso mokolo mpa na benga je t'aime bien nini papa na biso pasteur du peuple na lulio makambo tozwa bato misusu oyo tozwi bango te tozwa papa Nkoba tozwi na Ngadiadia tozwi papa Nkoba tozwi Ngadiadia tozwi na via bandeko oyo bakoki kozwa Ngadiadia papa Nkoba via ya solo bandeko topesa na papa na biso Don Pambu maloba DCV vraiment Mama Solange lelo asala zuwa te toluli yo DCV papa na loba boye na loba muke kaka vraiment radio ba collabo isala ka musalo lelo sala idéologie oyo banda ba radio bande c'est salama na radio DCV na pesa boule moko vraie idéologie to na machine to ko bunda na ngote soto utiliser ba radio te message oyo ba kolobela yango pendenge ya bongo ane aza l'écoute ba pesi déjà makambo DCV to sala ngo na ba théâtre kate to kokena ba musicien to baki to koboma polémique bato batongola bango mabanga ba libango ba dédicace bato ba vaccin bango mabanga il faut to longa bango posa wana nzoto wana izalo kwa posa kindumba to kolongola bango ango bazonga mituna bango to zonga na point 0 Kofi asali ré to kosala to numéro na to tie pression mais ina banda koloba boye pression ça to chango to meka koloba eloko oyo ezala vraiment constructif on comprendre et eloko te ko boma au message ko kende ba biote bazo koloba na biso boye ba kosala ba kobeta te neti ba théâtre tant kaka recherche zo ba kitan biloko no to kotumba yango plus question mamano to ko pirater yango tant ko ke zo kangi mamba piraterie yiba yango déjà et s'il na muto comme un artiste c'est s'il ponae à la place à aucun de sous tes messages ali trop fort et qui atteindre et na minute oyo bakangi bafonda bango sopona ni bako benga na bango omoni nga na sala kité omoni mamboluke libiso omoni boy na boy et kokote la bango pe pour terminer des faits na lulio lisusu na succès na loko kina biso mikro na del so ko maka na lulio parce que soki obunde mboka na lulio papa Tshisekedi to lula yo to ko boma na te na yana ba boy des faits na ba masasio bazolo bakeo ke leader na biso lobaki to zwa mbongo to sala boy to zana posa na bango te ce sont des paroles caressantes vous comprendre tant que monisie longi na yo on entraîner déjà bateau o ba ki ozalaki ba sala bande ba lobela pe papa Tshisekedi de to kondima yango desive papa Tshisekedi azobunda a mutu moko abunda batu tout ngana ebiso eloko wana
aza na monopole te ya kolobelaki na zwi chaîne oyo nalobela yango à part chaîne moko ya king oyo bato nyonso bayebi yango. Alors eboto no desive naluli yo lisusu naluli bandeko na nga tu e bapapa basali biso basurprise bapapa Roger ataka des pointes mpe bapapa dada bapapa mukulu bapapa nyonso babengi vraiment nandimaki teke bapapa na Skype balabe mpo na mboka toyoki mpenzaki bato batomboki eboto tozala toujours lisanga e tokolonga inshallah. Naluli yo dopambu naluli Amer Nicole kotia zuwa te naluli yo batu balobi ke en tout cas bato basali kolanda radio lisolo balobi papa na biso DSV kriwana naluli yo Patrick Chibango naluli yo nabakisa je t'aime balobi sikoyo balobi ke Goyave de l'Espagne nachata litoiko nakotia Goyave lelo litoi tokono kuta na kwe papa DSV pesa nga maloba na pesa maloba naluli yo papa mikolo tozolula nanga papa DSV naloba boye papa ntango mosusu tozobenga bato tozobenga bacomédien na misusu bazoyamba te tokanisa teke bazoyamba te na minute oyo bafone na bango eza inonde na bapele tokanisa teke ake toza 3 4 5 oyo toza na conférence nde tobengi bato bazali kobenga ebele bato oyo bazali kolanda baradio ngai mo awa toza coup de fil ya mista mosusu aza partir ya Kenya alobi nanga te moto azali radio lisolo ndenge bopeseli makambo tu nazobenga en plus na publier ba numéro wana ya téléphone na site mosusu oyo tolanda presque biso nyonso Congo Mikili na publier yango bandeko déjà mingi bakomi déjà ba remerciement balobi loko tozoluka yango oyo donc na minute oyo bato bazali kobenga bango bazali ebele ya ebele peut-être biso soto bengi tokozwa bango lisusu te donc bafone na bango na Kisasa eza vraiment inondé donc musala oyo tosali lelo ya radio lisolo impact nango ezali le message est passé bacomédien bayebi vraiment que non ils sont menacés mais là moko nga na regretter ba message ya caresse nga personnellement na osepela nango te toza baza pasi na biso te po to caresser bango na minute oyo baponi kamoko ke baza ennemi na biso comment yo devant ennemi na yo ke le caresser menacer même la menace de mort ce n'est pas mal parce que bakufi 8 millions baza pe bato donc même menace de mort pour nanga na kati ya combat eza tout à fait normal to bosso na teke to tike na mikolo rotanga donc mikolo to tike na ngeza mikolo ba grandes actions ba action mikete tout ça la biloko mo on de façon que message ma ezoleka menace oya muke et nous allons bien menace fait la makasi vraiment on menacer verbalement comprendre vraiment que non Kevin n'a combien danger je crois peut-être ba ozonga la sauter la zone si malo papa DSV la zone si fait na luli lisusu koleka na luli yo Goyave de l'Espagne na luli yo merci na bandeko o bozali kolanda biso bandeko balobi papa botika bato te moto o to bengi papa Nkoba moto o azali na numero ya papa Nkoba numero ya bidibidi numero ya via numero ya kokodioko bomonaki kokodioko boyebi ye ndenge azalaka bandeko ye wana ntuka boluka numero na ye pamba te bandeko bosunga biso ya solo bandeko numero ya vie de loin na pesa bino numero ya vie de loin oyo bino bokoki kobenga tala ni numero ya vie de loin numero ya vie de loin totie yango wana oyo alingi vraiment na bandeko place ezo pesa ba retour ndeko na biso akanga mwa micro na ye pasteur du peuple meka okanga micro na banzi pasteur du peuple ameka nanu kokanga micro na ye po tozali koyoka ye te kuna numero ya vie de loin to pesi yango wana ya solo bandeko lelo to luka vraiment ke numero ya kokodioko pasteur du peuple meka kokanga micro na ye oui Allo mbuta DSV nalobi ya ndeko autaye koloba limbisa vraiment ndeko autaye koloba awa omoni tokibo banambala mo na violence te poso bani na violence opese nzela akata yo lamba ye nanu amipesi après komipesa ale obandi ko attaquer mbala moko avec violence wana déjà ça yoki yo soki akokata mais ça yoki message mais soki obandi mbala moko na violence
aokato mbala moko. Mais papa na biso dadao ozo sala musala kitoko. Papa na biso dadao ozo sala musala kitoko yoko lobaka mingi te lobi kaka moke otiki ya loba biso to yoka ye. Na tangu yo lobi ebele lero kotika ye okomona katani. Akatani moyeto zoe lisusu ezalite. Numéro ya vie de loin batu oyo bakoki ko benga pona kozwa numéro ya vie de loin yango wana. Tozali pe ko luka numéro ya kokodioko. Kokodioko bidi bidi via. Tozali kaka ko luka, tozali ko kende. Ndeko azako benga to azako benga te. Wana tozali ko kende. Wana papa na biso Freddy ozali ko benga to yanda kukaka. Ntoke ne pa papa na biso Carl Toyokae. Papa na biso Carl to pesio maloba. Merci mingi papa Diane na opesa ngai maloba na yo kindenge bandeko nyonso basali d'intervention na remercier pe bandeko na biso nyonso yo. Message na biso ezali to opesa bandeko na biso na Kinshasa kaka la vigilance parce que battant yango ekomi muke bon pour moi personnellement na rejoindre makanisi ya ndeko mokulupa pe na bandeko mosusu ndenge balobi na banza sia etango akenda kosala makambo alobaka libanda te mais azalaka na mwa bastratégie oyo alobelaka makambo na ye donc il faut tozala mayele po topakola couleur moko ya image moko pe ya brutalité kota papa Tshisekedi te mais biso toyebi mosala oyo biso tokosala donc on a le bac qu'il faut que ça la toujours combat avec intelligence pour permettre de gagner de plus que boya ochamwa ba non on a été na ba na donc c'est le malheur. Merci papa Nabiso papa Carl Tokei et pai papa Nabiso Roger Kachama Toyoka Elisusu. Oui, merci DSV. Vraiment toro lula kayokak to luli Elisusu. Vraiment, DSV, Moussa exactement kitoko. Moni, ba biso oyo to lingaka mingi, biso surtout biso ba Congolais. Tozo linga mingi kwa ba diplomatie ya batu oyo eza ya occidentaux toujours. Na ndenge papa na biso Karla zolo bawa, sia ezate. Oyebi tango zo benga mutu, ozo solana mozo yo kayo moko ba retour na téléphone, c'est-à-dire ozo ko coûter yo ba minute. Mais il y a des gens na retard. C'est-à-dire ceux qui ont l'ingwana, au moment que tokobenga la mingité parce que ba unité awa, ils ont la paix moins passi. C'est-à-dire betaye ayoka yango, potanga koyoka, oyebi soki mutabengi na téléphone, na betio message ya direct. C'est-à-dire que place à kotika la atika na ba calcul. Ndenge de wango do lobi toza ko bercer bango pourquoi? Parce que oyo bango tambazo le kala ba télévision, vous pensez que bango bazana mitute bazoye ba makambo za kuna bayebi yango très bien bayebi déjà makambo ba combattant ndeni zo sala na poto pona ba musicien yoka si bango bayebi te que soki biso to bimi tozoki de Londres wa lobi yango très bien abi ba makambo wana bazo pona na po biso to sito moni na makambo musique to yebi yango ndeni bino bozo raisonner kuna bazo contacter batu oyo bango ba yebani. Donc il faut comprendre que ba oyo ba yebi tango zo benga ye beta ye direct ayoka yango ya ba direct ezama ma oberse batute po biso ba misisa zo sala biso pasiawa na banza bango zo sala bango penzate soki aux 8 ans ya ko berse ngako na zo sala ba ta wana penzate po ta na zo sala na muto na zo mone peka lokola Hippolyte Kanambe na zo mone peka lokola Olivera o ya basi. Donc nazomona bango ba Olivera. Donc ils ont pesa kaka masusa mbala moko, mais l'essentiel est que message ya kozwa yango po azana difficulté ya réseau azwa yo directement, mais malobezo comme na suka bazwa kozwa kaka. Donc DSV vraiment il faut pas sentir que mutabengi na poto mazana colère. Ezate mutabengi na poto pa sola na ngai lisolo po ayinga na mongongo ya kitoko po ayinga na za star na bango te. C'est-à-dire il faut ayoka yo a comprendre que yo muto pesa ka mbongo yo muto tindela ka chemise eza bongo e boto na DSV veut dire toko lula ka yo kaka. Merci. Na luli yo Roger Kachama na luli yo na benga yo nani Kongo yao na luli yo papa na biso Roger Kachama na luli tokene pa Patrick Chibango
na luli yo papa nanga Patrick Chibango. Na luli yo combattant toyoka yo. Patrick Chibangu combattant na luli yo ozali wapi? Nabanzi papa na biso azali nanu wana te toleka na epai papa na biso Dadao Mumpulu na luli yo pe na embrasser yo makasi vraiment Dadao Mumpulu na luli yo vraiment papa oui to peso micro ne mutekanga makina eba kitusuke Nabanzi Patrick Chibangu to peso maloba omoni bulo yo moko ndenge to betaka. L'unité, c'est notre force. Il y a un monté dans la force, la biso. Quand on est unis, nous la moni lelo, encore, tous encore unis. Oyo, tout le monde qui est en France, il y a tout le monde qui est sous namu namu lelo à la radio ni solo. Et félicitations à Baro Nyoso, va participer à track pour la combien de track. Mais, ce moment est battu sur Babandi. La ligne il y a caresse et ça fait la façon il y a quoi atteindre but et Zalinde il y a quoi conscientiser bango va changer camp tant et Zalinda nous pour la bango mais bon Européen ayemba la moko na c'était et là ma bête mais Européen qui il bango na ligne ya mpandi ya boni et boy et ça fait la technique il y a malam donc l'essentiel que but l'essentiel que but est dans la terre et que le message est passé. Et boto papa na biso na luli yo lisusu na luli yo. Papa na biso Dadao Mumpulu na luli yo na embrasser yo. Soza na libandi chamu tu vraiment que na simba loboko wana na luli yo papa na biso e boto. Papa na biso Dadao Mumpulu azali toujours na ba recherche na epamba ta lobi ke akotika te numéro ya bidi ya nkoba yoga bidi na nkoba na via na kokodioko ba numéro wana na keina no papa na biso odon topesi bandeko nyonso tu oyo bazali oyo bakoki kobenga na numéro wana ya solo tozali koloba na bandeko nyonso tu oyo bazali kolanda biso sur la 3w radio télévision lisolo.com pe na bandeko oyo bazali kolanda biso na radio télé lisolo.com net ya solo bandeko bato tu na com batondi na net batondi oyo bazali kokota na retard ezali koloba lisusu te, cela veut dire plein de plein. Donc plein de plein bato batondi na net na com na teka batondi, donc eza koleka lisusu te, il faut to grandir lisusu serveur ya munene pamba te boyo kabiso na makasi na bino nde tolongi nakende nano epa papa na biso odon pambo naloba je t'aime ou bien na memele bouquet de fleurs nzembo yo baimba bouquet de fleurs na ngai mobimba makamba Congo odon na lulio odon weza makamba Congo e boto SB na lulio ya trop mais ki nga na moni esimba pena bata mabandi po tango pesa ki exemple bata mabandi apesa mutu pesa bizu na moni pende ko simba na papa munkulu pa na lulio penza na libande DSV na lobi boye e boto na papa nzamba pambola yo radio yo esali musala nango bato baza na matoi bazoyoka DSV nazali d'accord na bandeko tout au monde tozali a tosangani ba combattant baza bamusubi baza ko combattre bango moko bamusubi na ba groupe te me pona Kongo ekoloba oyibi tan bakangaki Kadhafi yana iloko moko epasaki bamusubi banda ko protéger ba ke na vivant na yoki batutu batalaki image wana mais yaki na mutu moko ayaki na pistolet yaki na couleur net ya or ya kanaki achevaki pe apesi pistolet na bisou nde to ali awa mutu muso ko bake non neti ngana bite to kende to sala boyete mais na ko maîtriser goyave te na ko maîtriser kachamate
kacha makolo ke non ngana ko kende directement un combattant na kati ya lit alela te un combattant na kati ya lit andi makavi ya muninga na parce que ezali ndiyo ezali ndenge wana. Alors DSV musalo esalami, message est passé et komi place oyo ekoki kokoma. Ozo comprendre et komi place oyo ekoki kokoma et tokoyoka ba retour na yango. Na dina senga bandeko o batungula bango mabanga batungula bango dédicace. Bayeba yango bien soki ozwaki vaccin ya kotungula mawana te yebango okokufa na ba virus ekokota yo. Po libanga wana il faut tolongola bango yango. Pourquoi ba il faut bana bandako na bango mais sala ka maongo na tata munene libu munene mbinga ola sala ki mbinga na ya sala age na ino kola na mwana kwa ba feke na sima kola la teti ki mama na mbeto 5 epoke na libanga baomba okre biso ba problème o lelo bato mabanga ba théâtre balanda bana na sima bango na bazo kreli biso e na lingina lo biloko moko DSV bato ya théâtre baza ba star te pe na minute mambo ba sali photo la kisaba onke il dépend toujours na bana poto. Sans bana poto, balobaka yango bako vivre ti. E babiloko mingi bato bakabela bango. Ya babiloko kopesa na ba famille ya bato wana. So to patrouiller, to tala ba famille bato wana na kino mona, mbati atindela mutu ya théâtre tanto tatale kina lata yango ti. Vous comprenez? Et pour nani po obima bien, ndeko na lingio, ozala pe présentable na miso bato, bazo pe bandi no bala tsampo ba Nigeria. Surtout si ba maboke ba Nigeria pour ko ba lobito binisa salité eza na sambetu to ko binisa salité na bango. Surtout si ba banda ba Nigeria to tie yango to si ba banda ya théâtre wana to tie yango mais on est rubbish de to lobaka n'a rien à voir. Bato ya ba Nigeria na ba zwaka visa ba yaka na poto papa DSV bana mi tout ba théâtre wana bato ba Nigeria na ba star ba yeba ba teka bango partout pesa na na anglais ba na poto ba va na poto ba zongi gouvernement zo provide qui vient à la bien, basa na facilité à visa. Mais oya bino, batata minene na âge na bino, bo kansa même pas na mitu na bino, bo zoka visa te. Bo sali 30 ans, 40 ans na musala wana, kitsa pamba ya kui osomba te, TV même ya munene nanda ko ezalaka te, bana batanga kaka na bakimandicité bo sala ka wana ko kosa, papa benga, papa mwana za maladi atindeli obombe tangisi mwana. Ale yozu mbongo mbo apesi olelo. Aujourd'hui vraiment biso ba bantu mwena fingi ezati mezo pesa kanda liboli msanga pona batu nsusu bana mabandi mubosa la libandi na yo na sagesse oyo tata ona moi makasi ozokanga na kombo moko oyo zo bomo ba congolais. Je pense que DSV bango moko ba yebeloko bazo sala mais na peu de temps ba ko regretter yango ko sala trop tard. Musicien mon côté à part Marie-Paul onga na mona gange Tshisekedi mutati ete mon côté à part route mutute mutati mon côté azate bango tout bakei na ngam mususu botiki un congolais oya meba démocratie na mboka na bino a oza ko teleme la deuxième république et deuxième république la dictateur ba sala et tout ba tortirailler si les gens en vie pour pese chance té pour tourner mu Congo ngata na tala ba image wana mutema na ngai tondaka na nganzi et tondaka na souci pour nous comprendre que bato bazo sala nini lobby to resola sur la manipulation ba leader d'opinion. Comment on peut entraîner tout un nombre de gens na simana yo po o mema bango na prédiction. Alors na succès ne loko DSV ezali ki to konde to sali yango bato wana bakanisa pe po na vie na bango. Soki bandai ko zo ba visa ba ki na vie moko paisible bazoya na poto facilement bazotangisa bana bango facilement so basali loka bongo ngao don na kobenga bango na fond na ngate pona reprocher bango. Mais tant que bango bazo vivre na souffrance pe biso to kunda bi bembe na bango oyo kufaka wana ça veut dire que bazo faire marcher batu mususu bazo faire cracher likolo ya ba congolais o ba kufi do bali bato yo il faut que rééduquer bango mituna bango ezo salati DSV pona nga e bano bomba bota bakoma ba âge ya babiso bakoma ba âge ya bana misusu. Je pense que bazali nta ba mona ba papa na bango bakozala même pas na sengo ya kotambola na balabala o ya Congo batala mwana ya masumu de brende yewana par rapport ya mutu ya yo papa oza ko raisonner comme un bébé de 2 ans. Ngai na lobaka yango na banga mutu na agité na banga ka façon ya raisonnement ya mutu soki mwana 15 ans za ko raisonner ko papa 80 ans na lobi na e boto total respect. Mais ceux qui ont papa 80 ans, ils ont moins 5 ans, ça veut dire pas dans les qui n'engagent to benga na Congo. Et boto DSV monsieur Kitoko na lulibino batata nyonso bozali apo
bavoix mosusu nayoki na niveau etombwami nayebaki te bakokoza na brutalité ya ndenge wana eboto na luli bino pe bata mabandi vraiment ba bisou na mabandi na bino eboto papa